de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Wumba nana troublé au mon amour. Bonjour très chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV avec votre servante Gisèle Wumba et Bolinga Mingi Boye Bindenge Zaraka. Ce moment il y a moi chouchou baby qui est très calme mais les autres au Kangadouche Kapanga pourquoi poto tout na ba question ndenge ka mukile zo tambola vitesse ango ya mukinde zo tambola yango to yeto tumena zanga mokote nazanga mokote nazo présenter bino Nadine Oboye Biete bolande na Facebook Oboye Bié Nadine oui. Avant to bande émission maloba moko na balandia Diamant Noir ba dans le monde entier oui. Ça bon vraiment bonjour na ba amino surtout ba tout na Diamant Noir TV bonjour na bino vraiment naza a lelo na Diamant Noir TV elle bosso pété ya souka pété ce qui a bengi singa vendre mo na vraiment mingi na Diamant Noir TV boz la nda scotché branché na Diamant Noir TV merci beaucoup merci bandeko balandi tozawana caméra simanango ezali alisala oyo azapena na biso na Diego Bengongo merci na bino na bosani ete panza sanga Congo to robosa na côté Edino Image toza toujours na bino longo bolanda biso à suivre président ya groupe na ye moko expliquer bino obison stoyebi Duche Kapanga groupe na ya Duche Kapanga ezaka bana ya famille fait de l'amour autope simbote sans plus tarder tozanga mon côté tozana Nadine donc bino bolanda biso to banda koyambe sans plus tarder bonjour Duche Kapanga bonjour bonsoir cela dépend na air bazo capter biso bandeko ba sepela na biso na ba sepela na biso te ah bon, Nadine, YouTube, na ce qui va tenir voilà. Abanango bien vraiment. Chez Tomo Mikolo yo, bana bazo liate. Ozo bombela bana nini, mko lali makati za nini yango, c'est que nous ani. Au fait, eza penza ko la te parce que moi je n'aime pas faire un travail bâclé. Donc nalinga pena tant nazo sa musa na ngana zolango tant pona pesa na bandeko ba sepela na musa na biso un travail fignolé. Un travail bien fait, yango omoni nazora toujours temps nanga pour na lancer film mais totika bango bongo te mikolo to na système mo ya bagag buzo bana mo ko sexa buzo bana mo zo sexa batu oh c'est bandit déjà oui ezoleka déjà na Kapanga TV so ibatu ba coach wana ba mona bagag ezawana na équipe na biso to travailler na réalisateur na biso Ali Salaski. Donc, tout ça, c'est le mot na poto sepeli sarabatu. En attendant, va vivre ma mère ou moi. Okay. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Bozo kapena Duche Kapanga bolanda ki na Kapanga TV po. Duche, tout le monde qui ozwa ki pour ngape na landa bango kara tozaki ki no na États-Unis tozwi trophée. Tokenda ko zongo tina Los Angeles na Duche na la duchesse autopesimbo ta passant. Et lelo to comprendre état néo pour n'avoir fait une question pour aux angati. Duche a raté donc à ça il m'a bien été pour zuiter. Non, ndeto sola na minute yo lelo événement za deuxième édition ya App Award naza nominé dans 2 catégories. Catégorie à meilleur acteur africain et puis na catégorie à meilleur film africain na postulat na film nanga Mon cœur saigne. Mon cœur saigne donc événement ça malelo to kangika maboko to zela résultat bien que nazui temps ya ko se déplacer te nazui temps se déplacer te mais bandeko ba zela to zela résultat et biso to race des vainqueurs ce peut to gagner te ba o ba gagner to beteli ba maboko to zeli édition misato. Ah merci ba question c'est belé pour nous lingana ko tsope moi ma question mona tout na poto moni ba ninga ba ko ba député ba komi comme ba dans zone c'est malo ba ko zela mo muke ba ninga ba komi ba député to moni to féliciter ba postuler mais Duche Kapanga yo mamba ba députation au profiter pe na mambo ke tala roté. Non, au moni to ça la part de choses. Moi la politique ne m'intéresse pas. Bien que Baloba, si tu t'intéresses pas à la politique va s'intéresser de toi. Donc, mais moi, la politique vraiment bon, bandeko domaine amiso ba postuler, bonne chance, courage et tozawana s'il faut prêter main forte. Tozana to prêter main forte na bandeko abiso. To linga reposa ra moi la malamu au souhaiter bania bonne chance. Nadine tuna question pour te continuer.
Bolem service bon makele la mitu kaneza la kaya tout ça na libanda bozo mona kande pisongo to zali voilà du sais pas obito zela eloko sika bagage se bimaki bota bagage na ese bimaki bo mona ngeza wana pe abi bata députation aza derrière bino a soutenir ka bino voilà tozal nazalo na yo awa na yo kotuna so question o vraiment so ki mongo za nya passe makasi mona za na ka ngop na makasi ezate juste tout le monde a mikolo yo bato dans la rabino ou dans la biso baza un peu choqué par rapport au comportement na bino bata théâtre ba musicien ba comportement na bino ya ba fille aux films na Congo aya bokabwani okopesa conseil nini na bandeko basala bon so na baso ya kinzo te baso na poto oza mbali na Congo bazo awe simbate moi un plus non moi conseil muke kaka. Tu sais, Omoni, bon, c'est vrai que Batouba Lobé l'Arabiso parce que nous sommes des artistes, Batouba l'Arabiso, mais c'est une réalité, et c'est pas ça, dans Batounion. Dans la vie, il y a une chose qu'on doit se le dire, et ça que tant que vous avez une relation sur les simbités, c'est normal que Batouba Kabwana. Et même la Bible nous dit qui trouve une femme trouve le bonheur, mais qui trouve une bonne femme. Qui trouve une bonne femme. Car la Bible en est parmi 1000. Bana bangoka 300. Oh ya bien. Parce que na 300 on trouvé tant qu'on trouve non c'est normal que les lots ba couple et belé pe les aussi mbaté bon. Moi je vais pas moi je vais pas plus mais comme code sanakati parce que ezaka ba artiste était ezaka ba journaliste était ezaka ba musicien était ba pasteur tout normal oh to yebite lelo par exemple neto telemia ils appellent un couple mon pebo sont lo par là-bas ba boyana to ba boyana ki lelo to ba boyana ki hier to ba boyana la séparation on a trouvé ça biso to yana mokili to kuta séparation depuis la nuit des temps la séparation toujours existé lelo to mona l'ange lumière o azaki ange chéri ya Nzambe bakabwana na Nzambe lelo séparation. On n'en peut rien. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il ne faut pas se voiler la face. Et tout ça semblant que bon, et marcher t'es bon. Pour la compassion, pour la mawana vivre dans moutou parce que sori na kabwa na mokili loba. Non. Non, séparation existera. Batounion so ezaka ba artiste était ni ba journaliste ni ba pasteur, tout le monde. Voilà, merci vraiment pour qui répond à du Chinda lobby, batu bakabona même kutu banyambazo kabona. Parce que batu est simbité. Merci. Nzambe na satana pe to ebi ke ba existera pour 2 ala. Bon, toza pena la liso to lo na te to ko continuer to tuna du chekapanga. Ma mère ou moi, voilà. Nini yango lobela kuna parce que ya comme ma mère ou moi donc mama tonga. Wana nini oponela moi si mama to yo to nini. Na ostika bandeko ba olandango vraiment ba natika ba na suspense wana ba découvrir qu'est-ce que je vais parler na ma mère ou moi. Déjà oyo koza déjà eloko sika na kati na ke na ba sous-titrage on a tourné en lingala le film sera sous-titré en français. Ouais. Et à part wana na chaki pena mayele ebele na kati ya film wana ça sera quelque chose de bien, Batoubo Landango, boza vraiment scotché, bientôt là bozwango. Mais pour toi kende na biso pena to zwa ki douche pour to tuni ba question eza pona musala mingi de musala mais le to mo ba artiste belé ba comédien ozo netinga diamanoir yobi ke na pas se retani ti bato bazara boa ka banjo boa banda théâtre bandaki aboki de 20 combo to combien donc to comprendre ku taolo banini mais ba artiste bon yo ko yebisa bon ni tomba Orlando yo douche na Orlando ba théâtre no eza pena en tout cas na bisa ki yo de félicitations si na pesa yo to lito le belango bongo te mais ko yebisa bon ni nini pour musala eza bien. Moi, je veux leur dire, bon, ça dépend, il y a travail, il y a chacun de nous. Nga lobaki elo moko mutu pa kabela artiste au kabele ka te po citer comme monae. Mutu fa akabela artiste parce que c'est peli na musala au artiste à sali à kabeli. Et professionnellement parlant, Liban est en place na ba film na biso. Ils ont en place. Et certes moni
c'est vrai qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Il y a une rubrique, il y a dédicace dans chaque fin à film. Dans chaque film, au moins on a un autre de côté, mais na boaka alua, na boaka alua, cousin nanga, yo au boaka alua, frère non. Mais na chaque film ngana yo, tom susu ngana o cholitoi. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Il y a un désordre, non, on doit arrêter. Et puis la critique est comme tellement trop. Je me suis dit, bon, pourquoi pas être le premier au Longola, facteur liban dans le groupe, dans le film. Et na moni que lelo bandeko belé pe ba komi ko emboîter les pas et ça et c'est mingi. Mais le roni okutana nango ya mabe pena musalo parce que ce baninga ba osa tom so basala pour pisa ba mbongo mais yo okipa groupe na bien baza bien payé tout mais le roni ya mabe oyo okutana nango na musala. Et là mabe zara ba négligence il y a certains acteurs au mona bandeko na biso so ça a eu succès. Comment négliger parce que moi avant de tourner mes films nazela ngo temps répétition et parce que na répétition ndé au communiquer acteur émotion bandé ko projeter quand tu écrivais ton film et émotion ana yango oza besoin acteur wana zo jouer azongisela wango et pour à maîtriser on pesa on a tournage il faut commencer par la répétition certes que bandé on a biso belé sur ça jouer succès à négliger ami comme si superstar il y a répétition té parce que ça passe temps. Et il faut raboter un jour à tournage et moi ces gens-là ils ont parmi les difficultés tout et la difficulté monsieur à côté technique pour tourner ou sacrifier toute une journée pour tourner pour dans montage pour vérifier son ils appellent aux bandeurs ko lukate image ils appellent aux bandeurs lukate ils a ba léa il y a technique donc et c'est pas facile moussa tout ça là et surtout pour réaliser un film, ma mère ou moi j'ai eu à faire un mois, il y a tournage, un mois de tournage et là ça fait déjà 2 ou 3e mois depuis un montage, donc c'est pas facile. Mais pour te payer ça Nadine a une question, comment arriver à gérer parce que tout le monde a sa groupe, tout le monde a comme un groupe, même Diego Bengongo a comme un groupe, mais je suis que ça le rapport au courant gérer à yo bazo qui maté baza toujours wanana. Et ça, la question d'organisation et de professionnalisme. Donc, j'ai des gens en absence nanga, bazo diriger groupe, ou représenter valablement. Et déjà, nous avons sous-présidente, natika la fondateur, et il y a le président Sama qui gère le groupe. Natika nanga simple fondé, natika simple fondé. Et dans la structure bien organisée, il y a Sama, il y a Doudoumi Kinazoum, le directeur technique du groupe, il y a Martin qui gère l'administration, il y a groupe, il y a un chef de répétition, il y a un disciplinaire, il y a un chargé en marketing à Pinza aux matériaux durables. Et donc, le groupe est vraiment bien organisé. Et AAP, il y a Petit Nanga Karl Kassongo, Azo Kipe Mambo Italie, organisation de tournage. Merci Nadine. Toute notre question. Voilà, l'invité vraiment une question à Baksara que na mona qui na pièce peut-être na bossa ni titre nango. L'invité na groupe musu se joua parce que ozo mélanger kidna awa. N'habité à peu na groupe mususu bazo jouer à to comment si a peu groupe eza et acteur nanga Dieu a fait grâce quelques-uns de mes acteurs bazape awa bazalaka wana ba acteur asikape to recrutaki bana bangonde to travailler ba gag awa na ba puis ya ba président Mimi tout ça ya Gianni Faye l'homme de 50 ans donc Alissa la réalisation et puis président Devos naba acteur nanga Gos Mayele Galiano et naba Chacha Lola bébé mineur donc groupe AOESA et ndena obi muta s'occuper nango c'est Karl Kassongo et bazana Rishi bazana ba gérer groupe et donc voilà. Merci. Merci de komiko chité na biso to koma na suka pena balandi ya Diamant Noir TV ndena ebsa bino toujours so bomoni Gisèle Abimi Diamant Noir Abimi c'est que ayeko tuna pena makambo ya musala
wana lelo to wana Nadine vraiment bozomone na Diamant Noir pe bobanda komona kaye tout le temps na Diamant Noir TV mais na Facebook na yebo Holanda ye mo wa yebisa bino bosani po bolanda ye ndenge bolanda Gisèle Wumba duche kapanga poto koma na suka na lelo ba biso nyonso peuple congolais to bebisi mitema bato ponga mo pe Diamant Noir na roye biso lisolo mo mutu mo alobi na ngabi na linga fiyo funa bala ye muso alobi o azad nanyo cimetière oni babenga cimetière à Pantin abenga cimetière à Pantin bi cimetière à Pantin oza sur place o balier ozui kimia na ndako oza problème mais siko bato bazo raisonner les biso bato tozata msu na media na bino oboza ba artiste na biso okoyisa bato wana surtout nini o ba olanda biso na lobaka elo moko eza ko ba juja mutu te parce que Kingani songolo parala à Saliboé et Bachebino nyonso na même sac. Moi, j'aime bien juger une personne après l'avoir approché. Pour ça jugement mutu, jugement bien sur approcher mutu. Certes, batu barolo bana bango barolo ba tant que toi-même consciemment on se retrouver non à l'eau anate, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre de ce que les gens peuvent dire. Moi, les gens peuvent dire tout sur moi. Cela ne m'empêche pas de faire mon boulot, na progresser na sa nanga comme il se doit. Mais bandeko ba qualifier batu nyonso bongo ndenge moko donc non yeb sa bongo batu nyonso tout est ba ndenge moko. Il faut approcher la personne pour le juger. Merci tokomi na suka émission ezaki na likamoni ngo yebisa batu pona musala to nini poto non yeb sa bongo ba s'abonner massivement na Kapanga TV na chaîne na biso et na katuana ba oza ba ma mère et moi zo ma mère moi il faut umela po ngalinga osala musala bien eza musala mode au moins nga ba film na nga na sala film na che fina tona ocha film na YouTube na chaîne nga tant muto la film etikalié pena na muto eza ba film te batu batali yango lelo après lobi ba zapango moi ba film na nga ti lelo depuis na banda ocha ba film na Kapanga TV ti lelo talama kaka eza ba premier film na nga ti lelo talama donc j'aime bien na kati maloba ya na film no mo talaki même nga mo ndaki choqué ya mo na ducho zo bunda bitumba ninga ducho ko mikuluna donc Yakuza je suis acteur donc rôle nyonso et senganga na jouer ceux en teke fona ke simba kisi pona sa rôle je vais tourner. Mais sur ça question par rapport à Yakuza, tu n'as pas la question moko ka suka. Non, ça pour la lelo, c'est bon, même base sur ce douche, ba question, il y a tout ça ba question ko marana se wana to poser ba question musu. D'accord, OK, balanda diamant on a vu que bo sepelinde bo senga douche kapanga. Nana lobara histoire wana ozoki yango zaki histoire vraie to ozoki yango kabwe parce que l'histoire wana est touché bato belé o batinenga keza parmi ba réseau et sali kina yamba douche. Histoire à Yakuza. En fait, histoire à Yakuza eza omoni eza ba réalité oyo bandeko na biso ebele bakuta nango na king. Aujourd'hui tozomona ka mabe ya ba artiste ebele ba mi benga ba sali na nzambe ba kabola ba famille. Omona pasteur pena kaboli famille a traité bana bandoki bana famille bengani bana ba se retrouver libanda mais en soi en vrai azandokité. Et vi wana tanga ke libanda via libanda il faut lia il faut là, faut vivre. Pour vivre, moi, peut-être na vie mo aisé et pas na bango. À se retrouver libanda parce que pasteur Moroboe abimi sa qui prophétie pour soutirer mbongo. Et voilà. Donc, ça la réalité parce que on s'inspire on a vécu quotidien. Na vécu quotidien, il y a une source d'inspiration et na baki pourquoi pas toucher point wana parce que le lo muto nyonso ami benga homme de Dieu et ce cas toki ka pasteur donc aza intouchable ils se permettent de faire du n'importe quoi dans ba famille abat. Donc il fallait quand même toucher ce point là et donner une leçon morale à la fin que on nyonso benga mi pasteur azaka vraiment ka musa ina nzambe te parce que misusu ba comment na bango ba opérateur économique évoluant dans les secteurs religieux ndenga benga bango donc ezaneti ngai
Et on est en lelo dans sa production, na opérateur économique, secteur dans la production. Et ça certains pasteurs, na bi bangonyo sauté, certains pasteurs, ba opérateur économique évoluant dans les secteurs religieux. Donc l'église na bangonde comment nini na bango, ligablo na bango. Mais tobo seni ko pesa Chantal Mapanda duche to liaki kuna. So roke pe na Los Angeles. Mapanda ya Tito Mongali Londole. Na profité pour l'occasion na pesa mbote na Noble Mandela, mon ami Noble Mandela, Tito Mongali Londole, Pierrot, Patrick, Litourulu, Jennifer, moi na biso, donc na pesi bino tout bande ko nyoso papi mbayo. Bande ko nyoso bayamba biso na Los Angeles et faina zana bango lelo na Soleil Diva to bosani Soleil Diva Venus Label na soirée à remise ya ba prix à deuxième édition ya APA mais Dieu a décidé autrement nazana bango te mais de cœur tous ensemble tomsou tozonga sous na trophée tout roya nango penza en tout cas soki na Los Angeles tozulu ka pesa rolia ko tunate toza pena na yimoko Despoon 243 chez Chantal Mapanda rolia otolia merci Duche to soki na biso to komi na suka maloba suka pona koyebisa bato balandi biso ba Alissa la Mercedes aki sima caméra okoyebisa nini et puis Diego Bengo maloba suka ezaka na remercier bande ko nyonso o ba soutenir de long de près ba continuer soutenir nga et na clin d'œil à Platini mon plat clin d'œil à Bokechu notre gardien Fabrice clin d'œil à Beauté Image Karl Kasongo Pomba Karl Kasongo c'est bon Batunyo so président Mimi a Jennifer Léo boyo surprendre nga na zali na terrain to beti balle to gagner bana lemba 2-0 na Tchebangobi président Devos notre coach Ali sala bango kande tolobaki mo continuer kolanda Kapanga TV boza décider bientôt ma mère moi arrive préparez-vous merci Duche Kapanga. Vraiment Nadine Malobasuka. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment pour notre Duche Kapanga, pour notre temps PCB vraiment, merci pour notre Diamant Noir, vous vous abonnez massivement à Diamant Noir TV. Merci à Alissa là, bon mon image, minga le bezate, ba gros bisous Nabino, vous avez bien bamina. Merci Nabino Obolanda qui bovanda qui pena calme pour na kozwa Gisèle Wumba Nabino, boyoki ndenge Duche alobi, en tout cas to changer, ba comportement na biso ndenge zala kaka. Merci Nabino, vous à la brancher na Diamant Noir TV, Bokechu, Yoka, Christian Bokechu, merci Nayo. Gisèle Wumba, nakoni nanga ya Diamant, Gisèle Wumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Wumba, Diamant.